grandiose vous manifester. Vraiment, quand à Pamboula, pour encore, Misalo, la pote, Salé merci na courage na engouement vous en avez. Nathalie Guevara sera toujours la même. Nous sommes ça, on dépense l'énergie dans le bilan de vos sombres de Sika ou à Nambo. Mes propres frères, Nambo, la Biloko, Sika ou Sudan, Bajo Kokate. Papa, on a vu le monarchie que vraiment Nathalie Guevara, il y a toujours Nathalie Guevara. Peut-être pour la valeur église, c'est que l'église à la voie escalier. Vous savez, par exemple, on dirait maison habitable, mais maison est la maison. Donc, c'est que vous penchez des bandes de quoi, peut-être qu'on va ça. Pour équiper, qu'on ait un matin, matin escalier pour. Au moment où nous avons quitté moi, il va aussi ma kuna, ma mona, passer dans la maison. Mais tandis que je penché, malgré tout, vous pouvez progresser. Vous pouvez progresser comme impossible. Pour modifier, ça va demander une modification, donc il faut aller à l'escalier. Mais bon, si vous avez un l'écolo, il faut que vous ayez un salle de bango. On a besoin de sembler à l'aise. Amen, Gota. Vous êtes tellement bénis parce que depuis il y a tourné les dos, si se manifestait dans l'écolo, bandana nunga, quatre bimina nunga, église à l'écolo, signe dans l'écolo. Ça veut dire un colo assez accompagné par l'église ignoso. Donc, c'est ça pour accomplir, quand il a déjà béni toutes les cellules autres salles tournées, parce que ce qui s'est manifesté au ciel, c'est pas facile. Dieu a fait une grâce. Vous avez toujours pour remonter pendant la dame d'Avinon. Qu'est-ce que vous apprendre? Les sonios sont ya molimo boye biango. Que vous allez vous nanda il va porter mon cola suka tout mon ambo kanaya. On vous enseignera jamais que l'anda il va poser à boye ou comme à boyo kuluka. Aux prospérité, non. Aux abondance, non. Na liloba baote ayo directement que landaka liloba ozo ate taila ya. Mingi ba posa kabino question bando ni mena kuna ozwani. Boye aligo ozwani. Yep sa yekengana zana tina ya bjoka muketana tina royaume de Mokola suka bo hériter vie éternelle. La vie éternelle est tellement importante. Plus que toutes les choses du monde. Le bien du monde est apporté à la guerre, à la trouble, à la division, à la Mboka Congo. Ils ont servi à ce pour bien matériel, richesse et tondiawa, batamusika bazoka binozoa, comme sabutu moi, paix à nos confrères, leurs âmes qui sont au niveau de l'Est, qui sont en train de souffrir jour et nuit, qui sont en difficulté. Pour la richesse, mais au lieu de la richesse, c'est pas tika batu non, comme Boma, Kozoa. Mais je souhaiterais que bazwa kaka matériel au bazoluka. Population, tout ça na biso ata bilanga na biso, tolia ndunda na matembe na biso, qu'ils prennent tout ce qu'ils veulent, mais pour qu'ils puissent laisser en paix la population, malgré tout, ils n'ont jamais entendu de cette oreille. C'est pas pourquoi ils font ça. Mais notre Dieu un jour viendra pour intervenir, pour aider le peuple. Il y a autre bazou Gonzam d'abord on a besoin de bonioso. Amen, peuple de Dieu. Amen. Histoire riche dans Lazare.
Batanga kango ivanda wana Bible mais bon on a ngolu la moi récitation pamba mais c'est pas une simple récitation, c'est pas une récitation oh bah je voulais au pied mais c'est un fait réel qui pourra se manifester tout le temps et qui se manifestera davantage dans le dernier temps. Frères et sœurs, l'anda il va colembate. Il y a pas de qu'il au semble l'anda pour la bien du monde. Tous ceux qui cherchent le bien du monde sont les païens. Nzambe na bala païen. Nzambe na diplôme mon bakan. Nzambe na bota païen. Nzambe na kende poto païen. Nzambe bilamba na ngai penza na koma na baninga païen. Toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Mais est-ce que vous avez mon athée? Comment ils prêchent aux gens Baluka abondance. Mais pourquoi ils enseignent aux gens Baluka prospérité? Mais pourquoi Bazou la Sabat que toi sous Mikila Tototika la mitou? À quoi faire toutes ces histoires-là qu'on a toujours abandonné? On quitte brusquement comme ça ces histoires. Tant que tu as la Kapsobatina, moi, Sandoukou, Sandoukou ya Mouké. Au lieu de Babalula, Lugula Moutazakrish, bache na serikali ya munene batondisi na bilamba na mali nyos na tu na basapato bakosala bakosana kosima bien mutabanda lula kosima abi akei achema boko na mutu ngana bigi na usi kosimi na ngai kosimi wana bandodondo na ngungana kolatango mutaye kotalo na tango zokende moni pemekei montre sa chair, attirer en fier, montre pas la poche. Tiens, la kuna, c'est pas du tout normal. Nous sommes qui y a les gens qui la battu. Ils ont créé des problèmes dans le mais bino bo fuka melango te po bo ba do fuka melango ba osala le contraire de la volonté d'Anzam. Et pourquoi prier à l'encontre de la volonté de Dieu? Mieux vaut prier et plaire à mon Dieu que satisfaire le désir de ce corps a toujours été contraire vis-à-vis de l'esprit. Pour ça, là, il faut que rien que mon la souka frère et sœur, besoin de moi ya seko. Bota la riche Lazare, milimo wana banda ekenda banda ba monango. Ti sigo riche alela kaka zaka na libulu amoto. Seko na seko. Mais bota la Lazare s'est retrouvé dans maboko Abraham na likolo. Tala bamona naka o balongi malam na bo balonga te bo balonga malam bamona naka na boyo baza na pasi na kolela na bango tala lisolo Abraham kinda Lazare tangisanga litanga mai awa nazo mona boale ndemu ya moto zotumba ngai yoga réponse frère siko zawana lubwa kwana atato tindi tono amai eko komela yote kuna izaka rapo ozika ka moto butu moyo me ozika temo olela kaka na sukula moto tile lo bokal kile banda erwana tile lo seko na seko Lazare na maboka Abraham na bukonza tata muta souffrir rawo bo bakanisa kesho azumu na pasi na mukilo ya 16 ans na libabe nana koshio mwana iloba souffrance na yo wana libabe te souffrance na yo récompense ozala héritage au royaume de Bachola, Baseka, Tika Bango. Amen. Viendra un jour Bakolela. Amen. Ne pas na yo, boile na yo, viendra un jour. Oko sepela. Ce que je dis, moi, ma botte à nous, Bako sepela. Bako sepela, na mukilo a cette njoto te. Ma botte a ya tata. Bako hériter vie éternelle. Ce qu'on a seko ozali ko vivre pe ti baza kuna ba mona ka bayaka bayangani na bino pe longo ce que ozana boale nkola tinda ka intervention kanga bo ba longa malamu bo ba kenda kuna nde ba koma ya fois ba envoyer ya tata bo kende o secourir motoyo yango mona kala mingi te ban le va kende ko mboko ndeko mwasi na god ne ba bandi banda 20h ti ba stiki 0h nini mais osana bato ebele baoloba bato mais na moto atemi liboso na biso moto wana non bato oyo frère bato basimbaka bango te ale kita parce que disi ezwana god na yo tokosimba moto yango te enlèvement yeba bato mosusu oyo bazangi liloba bakendeke mpe bake libela mais batiki mondimi batiki ye moko atika na kolenga te ayaki
na 14e na kolenga prophète makama na vivre na butu na mona kiliwa amona libende wana bache amoni o bazana kolote bakena bango amoni e batiki na God na ye malgré bazwa ke moi quelque chose banga bazwa appareil traza kina ngote appareil abosana ngo quelque part gloire na tongo ba yele tala appareil no bosani quelque part appareil ambongo bana ilo babdana so dona sadi moko akusana ten pe na ana bande na biso we salemi awa ti leta lo bakabolonga koteka pembe na balabala na place bande ko bazotekela na poto ezala katen là c'est tondi mai là c'est tondi poto bazoteka frère sœur tikaka boyo kaka luka place ya bien mwana idogo tekelaka ya wako msamandega abatila ki libota matadi kibala parce que mingi boyake pena culte matinal bago chama kolupe place wana mais ata moko te ata makela mwana ilobate tala protection yao boba tuka kabino c'est vrai bazaka na biloko boy yangwana bachola kayanga batuka kangwana bauluka makina na bino me bakotela miso événement où les kawa ça fait mal ya kotala makamwana ça fait mal baninga batiki bandako bien balaki bana bien mwana tikala kutokusha madeshi tango yana poko na kolamba potolia mwana sala sukula basana mwana komba tango na koyela bino baya boye na kotikala pe na okende ça fait mal bilenge batikali kana pam na passe ça fait mal mais et c'est ngona na libota parce que kaka pembe na bino awa eza ko tene direction ni na libendo mais bino bongo sa batali bo sa ukende ese babongishi place one na libende na coin ya église mais na catastrophe wana eleke wana mais même dès que tu yebo ça fait quand même mal ata bino baibotikali mais bao baniga bakei ba kana kite ça fait mal omoni batu mingi balobaka oya bela ga mingi akokupa lobi ye mutazotikala okuto ayebi kutuna pasi tena fièvre tatikali yangona mukili oyo presque ni préparaka tous les jours tout le temps soyez vigilants soyez toujours prêts apprêtez-vous tout le temps ko bateke nazano jeune na sada no vie ko bateke nazano no mwana ilo banali anano sunizana nsuka lengi oyebi jour jité mais soki ya wabate la kabino teta wana point bana ilo bata 5 ata 10 baliga pikende la protection c'est vrai matadi kibala bozaka toujours pembe na ndeko na bino la seule église bazimbo ko basomi bango moko batongi bango moko na Kinshasa amen. La seule église ba ka fin du mois nyosho ata 30 ba kongola ne ba ye bango nyosho na ka. Na mutu na ngamona se demanda ka Seigneur. Basanyo bazandegini na mutu ajiza pe na enveloppe ba imemie na 14e aya kotika. Mais so basali mesusu tikala etikala hawa. Mais chaque mois ba ya kana ngopuna. Elekela kande ona bino ko batela yamba bino na c'est vraiment mituna et comment ils font cela si c'est d'autres secteurs de Dieu mais j'ai l'occasion à ne pas rater. Vraiment je sais pas comment je dois remercier va frère Yamatadi Kibala. Quand je pense toujours à Matadi Kibala, ça fait toujours la joie de l'existence de l'église Matadi Kibala, ça me fait tellement plaisir. Que Dieu vous bénisse infiniment. Bon combat toujours la Bourgoana. Continuez sur cette lancée, notre Dieu ne vous oubliera jamais. À ta passe, pour Bangate,
ata esengo kolenga te. C'est vrai que makambi kola sala na ilo bami ba ebate ndeko mo azalia ba botolo na sika teka kana lupango na sika pesa mbongo ebele po mutabotola ami monigang mutambongo abane tika kakas iye mo kona nzamne na frère alo biye mo kona nzamne na kolande sute boka le kile mutaza intouchable na lelo azana prison na lelo ana boloko mais c'est impossible so tali mutu na kombo ngo keza de boloko ne peut so achabimi. C'est dire, boza batumoko batushaka te bo aba intouchable. Amen. Boba osaka kutoucher makina na bino bakota kana prison ya likolo. Angona ngambani boba. Likampiko, luka nzambe na yo, ko luka matériel te, luka ka royaume de cieux. Luka bomona mboka na ya ndia kolo abatira mboka na mboka pambala libota tusenge pana tata zambo mweta kama sasa lura pana sema tonto lumpeke mboka na bule na boli ngono munene pina mboka ndo ya ndam na bumondo monsa kuna kubatira bapona no yebi pasha mboka na mboka tulishinyo na boko ibana yo ndemo yebi yone mpeshikini akata mabota bima na ulonga pona ulonga salibota ntozo ma yebi samolongote yawe ya siliko sala maikat na libota misano tataza misana nguya misana kokamwa uboto lepe maone kamba libota limisa biso bata masumu yokla libota mawete mukano tatai kokisha makata libota na kombo la Yesu Kristo na Nazareth na nguya mulimo santo libele libela kilo bomo na seko amen. Boto na kombo la Yesu Kristo na Nazareth. Merci bota 100% matari kibala ba tout du kolo. Merci la frère, merci la sœur, merci la salle, merci beaucoup.